Bon, ça va? Chambre na yo mobali. Soki mobali mshai kokota yango. Eske, otika su nguya. Bas konza misi yo teta bazi mwasi na mbeto na kata chambre na yo. Oui, Congolais efongoli mama na ye. Efongoli ndaku na ye. Qui est le parlement? Le pouvoir judiciaire. Boya, bosaka na bino. Yo yebisanga parlement ezana deux chambres. Yo mobali ozana basi mibale. Chambre A, c'est le Sénat. Chambre B, c'est l'Assemblée nationale. Yo yebisanga inana omjaza patron na première chambre qui est le secret du pays. C'est Kengo Wadondo. Yebisanga statu quo ya Kengo Wadondo. Yebisanga profil ya Kengo Wadondo. Yebisanga CV ya Kengo Wadondo. Est-ce que c'est un nom propre? C'est une qualité que vous préférez que ça wana. Jouri to komona yesu na États-Unis ou na Washington. Jouri to komona yesu na Belgique kuna ko négocier ba contrat. Mais parce que c'est un homme qui a des records la ngai na yo to ko yiko yeba yango te, mais tuna ba expert ba ko yebisa yo. Pour 32 ans toute cette équipe là. Ye mutaza patron ya première chambre secret à Congo. Les chefs du Sénat, les patrons du Sénat. Bon, moi, il y a 3 ans passés, il y a 2 ans passés, il y a 4 ans passés, je ne sais pas combien d'années passées. C'était Vital Kamerhe qui est Assemblée nationale. Est-ce que l'histoire de Vital Kamerhe, Bolandi yango bien, moi na Congo te, peu importe. Action ni nazali na yango, na permis la présidence, ba action ni nazala kanango, na permis la PPRD. Na yebi na ngaite, yo yebi sangaye. Metika na yebi sewete, naza ko yebisa bino mwasi ya Congo mama na biso Bethlehem na biso c'est le parlement ya kakimama na biso c'est le parlement. Oh oui, olingo sakana na pays démocratique sakana na parlement parce que kuna ne mibeko eko zalaka kuna ne bakoloba ita avant comme président zala mwana ya mboka. Il faut pas vérifier yango. Kuna ne bakoloba il faut qu'on a 30 ans avant comme président. Est-ce que Sénat na biso, mama na biso, yaka ki mama na biso, place que na kolela, place que na kobomba ma. Yo mwana Congo si ko yeba te représentation na ce n'est pas un président. Un président c'est un consultant seulement. Un ministre c'est un consultant seulement. Ba yaka ka temporairement. Mais keba. Est-ce que yo mwana Congo aussi ko yeba place ndoko ta na silikoti. Oyebi ko yeba silikoti, j'ai silikoti. Silikoti ezali je oyo kobeta maka bilomi bale boza kobeta silikoti décision ekozwama côté A bokangi singa na soit na mir na sete côté B ngai côté C yo bana ko sauter okati na je ya silikoti arbitraire azalaka te ye bali na ngoja ke singa za su ko sionete so to yo ko na mouvement sinusoïdal ezako bana de 0 à 90 degrés. Donc, tu vas dire que sinus, non, sinus à 0 degré 1. Il y a la sinus à 90 degré 0. Donc, yom toba, quand est-ce que vous avez balancé Singawana et Moutama va sauter, ce qui Singawa et Kagamina va connaître amplitude enveloppe pendant et 4 années, match Sili. Pour combien de temps match avec vous, mais la bagotia minute, bagotia chrono, tokotala. Au sali 5 minutes, n'attend la gobeta, soyez koufi, na 2 minutes, yo gagnez. Oui! Congo est un silicoti match, c'est ça qu'on dit. Pour combien de temps pour vous, mais là, le Sénat est là. Pour pas y avoir été terme selon notre constitution. C'est 2 termes seulement. 5 ans premier terme, 5 ans de terme. 10 ans et coquille. Tout est synchronisé. Non, c'est ça la carte de la constitution du Congo. Yo, la expertise de la combien de moula. Pourquoi ne pas venir publiquement au petit peu souvenir na bana ya Congo et moi na Congo pour wele la poste présidentialité pour wela pe ko sukume présidenté mais wela ko yeba nani yango azana signature la règle de jeu politique c'est le parlement mais quand le parlement ezana ko yeba te que oh non un président peut passer na premier terme à passer na deuxième terme à tenter ne peut passer sur troisième terme quatrième terme et li ko ba été singa silikoti nani yango finalement azako umela kana ko tourner même si singa karama ina ngona bakolo o konzami. Mais il faut que yeba ngana za ko bala okufi tu na yenyo bake li pate ya ko beta na silikoti awa il faut yeba na nana ko pile moninga na silikoti o azana mayela ko bala singo soit rapidement soit malembe soit otango en chandelle na poser ko lekota ina likolo to na permettre mouvement silikoti comment ko pile le moninga na za ko sauter yom to za ko balancer yango de gauche à droite, Mayele na yo. Oui, Mayele à moi na Congo, awa esili. Je ne trouve pas un seul Congolais. Oazako ya, pour expliquer sévèrement que non. Constitution na biso ba terroriser yango.
Kenya na Londres, Kabila dégagé. Kenya na France, Kabila dégagé. Kenya na nini, Kabila dégagé. Qui est votre patron pour canaliser bien la biloko oyo? Un chef là, yemutaza créateur social. Apareko, quelle expérience à Zanango? Expérience à Bouzoberi, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi Bouzoberi? Parce que Bazako ya même pas parce que Balingi Congo, mais Balingi Mbongo. Oh, on a comme candidat présidentiel. Est-ce que ça y a pour la qui s'abattu d'abord que c'est le parlement Bowella naïté aider la population pour bailler été parlement Bowella la yango parce que dans le parlement il y a des chambres assemblée nationale c'est ça la nation. C'est ça le peuple. Makam peuple ko le linga yango ko salema. Makam peuple ko insister yango mute ko vanda. Mais question zali na même pas 4 heures du temps na utai ko be na quelques bateaux souti kuna na baiti ba assemblée mike ongana za relation ya batu quand même ba yokela kangai. Est-ce que boyebi nani yango azali député ya place na yo ovandi? Réponse ezala ki bavanda kana Kinshasa. Oh my God. Bon, on a un numéro de téléphone, il y a sénateur, non. On a un numéro de téléphone, il y a un fils qui est député, il y a quartier, il y a village, nani wala député, bah ça coûte une question. Oh! Mais comment tu seras représenté? Mais comment vous avez des pouvoirs, droit, qui droit de l'homme, tu as l'accent à banani? Des politiciens bazaka ko yapona nini ngana vina ngavana kufa fona koma kaka président ba politiciens bazali ko yanga soki na ye je fais ceci qui vous dit que un président a le pouvoir devant le pouvoir législatif sinon que par veto kaka un président a qui jamais ko toucher pouvoir législatif sinon que c'est l'inverse pouvoir législatif bazaka capable de destituer un président par exemple panza bureau premier ministre à n'importe quel moment. Mais ne kodana fuluvutu pesa ngamo mke repo tanga koya tika na pesa bino ba section ni oyo Congo e konzami na ndenge moke c'est le pays le plus bas au monde oyo population bazala ngo yeba te place ngo ba bote ngo makrete puissance na bango place ngo ba kabeli mboka et comment Bouzoberi oyo elinge ya kutusu grave parce que dans le passé nombre d'intellectuels ezalaki muke voilà pourquoi makambo ezalaki ndenge ezalaki na date le nombre d'intellectuels ko mingi mais c'est comme si plus que un Congolais azako tanga ba classe plus que Bouzoberi ezali ko continuer ndeko dia na pesa ngai na antenne pe misanga ina muziki moko kuna lisusu Yesu hanga takubutu milichanga papa wai oluji bakatanga chishiki akumutangilo mo chances shila kasumike bali batwa bendendam Yesu ulitilo chimanki Emmanuel wa ibe hanga takubutu milichanga oluji nsangu ulinsangu tuwe wankade kwena mkwa kwanu wewa shabani Merci ndeko Diana Fulufutu de Vupertale musalo zali kosala kitoko na 3 fois www.radiolisolo.com. Merci pour la badeko ba aussi kokota déjà presque en avance avant que na ko kopesa bino ba antenne parce que pour ba olo sini ko yeba ngata na sala ba émission na ngai na ba olo siko la pour plus de 5 ans comment ngana kuraka ba émission na ngai ti ba yebinga na ba Congo kuna na ba télévision naza capable de conduire émission ngai moko même pour 2 heures de temps sans repos. Naza pe capable de courir émission ngai na bengi pe batuboya bolingina bino pe ko yate ngai moko pe naza ko continuer naza ko tuta. Donc bon vous avez déjà informé été na permettre ka mutinyon so aya avec situ esprit d'opposition. Surtout ko ya pona ko appuyer ngai zala sir que oza ko sala qui le plus malin que kindolo te que oya ko kotanga par hypocrisie et pas nanga l'hypocrisie ça ne passe pas. Et pas nanga pe corruption ça ne passe pas. Bazali o baza ko landa ngai batante ko seanga na joindre ba mouvement na bango ba parti na bango mais moi je descends au Congo de ma façon na rejoindre parti politique mon côté parce qu'ils sont tous sodomisés bango nyonso bazali ko ya ko aider peuple te baza ko ya avec intérêt ya biso pe tour na biso et pas nanga ki tour nanga ezalité
nazali pe parmi bandeko oyo naza ko informer bino ete tanga na saka ba émission na ngai toko iko kamata na batu na radio miko sala RRT tous ces batu auto kamata na ba radio tanga ba émission sila ka tobenga na ka tokenda kana biso na se nzete to koma petit na ba 1h 2h du matin to live mso to samso ko sola nous sommes des grands amis bana ko asuko kabola biso te nous avons appris à kolingana biso na biso. Mes amis sont beaucoup plus de Kassayen nazala ba camarades mingi na Kivu. Donc, ceux qui nous avec préjudice, avec des intérêts pour dire que non, parce que c'était mon Congo, parce que c'était mon Luba Biloko, on a une émission, oh, tokotika la kondima ngote. Oh, on a nazamuta PPRD, oh, on a nazamuta l'IDPS Biloko, on a comme opposant na yango, parce que tokomi na taya ba campagne, toto préparer moi na si aliniko ke na feti. Ngato boy ko sala erreur ko préparer moi na si auti na feti, déjà auti ko baby, sa auti ko zazeli. Voilà pourquoi on a commis opposant et parti politique presque nyonso. Mais après l'élection, donc on a mis sur le master. Donc, place on a souké là qui, et si dit comme on a été, dans l'article 98 précisément, il y a Mboka ya Congo, dans la constitution de M. Zali Koloba été, un politicien, en commençant par le responsable numéro 1 du pays, qui est le président, le sénateur, le ministre, nyonso, na tangu bazali en exercice, na ba fonction na bango, bakoki jamais kozala na ba business, bakoki jamais courir les affaires privées, sauf agricole, ba wiko sa ba agriculture, parce que biso ko tali de biloko ba ferme et participer par rapport na développement ya libumu ya bana ya mboka pona ko sunga ba peuple. Akoki pe ko participer na enseignement parce que wiko za la docteur, professeur pe na campus en tant que président wiko dire ko tangisa parce que za pe ko contribuer na la jeunesse. Okoki pe ko participer na ba artisanat. Parce que erona ba artisanat ba mawa baza ko vanda kaka ba yebi ko tanga ko komate yo okoki ko zala wana za pe ko sunga ba hoto na mbongo na yo okoki ko sala biloko boye. Mais okoki jamais ko zala na les affaires que compagnie ABCD ya papa président ou ya papa ministre o ba hôtel tel ya sénateur tinga ya député tel biloko par constitution na biso na article 98 ezali permissible te. Mais place ko ya ko mona été ba konzi na biso basili ko kwena ba mbeko oyo bango mo basila ko établir basila ko sala basinature na bango place oyo ya ko mona ete na juge mboka ya Congo comme mene tekele ba o batanga bible mene tekele e mona na kina bokonza na Nabucodonosor azwaki mboka na ndenge alingo zwa yango azwaki peuple ndenge alingo konza misaye azala iko respecte su mutu na mabele te parce que akomaki nani mfumu mtoto akomaki lukezo akomaki mabanda nzazi akomaki luyalu akomaki yedo ke mbula matadi alo biloko botango nzamba mona kyango apese abio mene tekele bokonzi na yo sikoyo esili kosala nini ko kufa deja na banza o ba tangi bible basili ko yeba koma assimiliaki na ye amikidisaki na ye nzamba ye ko promettre ete na ko panza lisubo konzi na yo te mena ko rejeter yango na mwana ta ko ya yende mutako sibi ba biloko oyo humiliation mo wana souligner yango ko panza bokonzi souligner yango Congo esili ko mona ete ba konzi na biso nyonso ba komi ba dictateur dictature ezaka kateke ozala kaka président même le chef de zone solo ko yiko zwa yango bongo ba projet ye wana et puis yo sa ko courir on ndenge na yo ba partage ye comme ndenge na ba hôtel comme ko sala par-ci par là question ezali est-ce que moi na Congo asili ko yeba d'abord que akoki ko sala biloko boete oui yebi na ye mais pour la nini ba autorité publique bazali ko sala ngo oui parce que ba yebi donc un Congolais ne connaît même pas la constitution parce que Bible lobi na boye bino ba chrétien bino ba tiboko ndimaka kolese ba tiboko sambisa mokili sur base de quoi parce que vous connaissez mes lois mes préceptions boyebi yango oui yo Congolais mutoko sambisa président ministre yo Congolais mutoko sambisa sénateur na bino député na yo parce que tu connais la loi mais ce qui yo Congolais oyebi na loi tu ne peux jamais juger un ministre okoki jamais ko juger un sénateur okoki jamais ko yeba député na biso est-ce que azalaka suku na quartier bien depuis akoma pe député to nomaye akoma ne ko vana na mbinza kuna atika biso na Kimbanseke. Un Congolais ne connaît absolument rien de sa propre constitution. Un Congolais a au de président ou a ko yaye mutako ya ko bomisa mboka. Voilà pourquoi na lobete Congo oyo ba pese biso. Mene tekele. Na pese Congo na zota la Congo place telemeli. Na somo na fitir mon côté. Mene tekele. Parce que tant que un Congolais ne connaît pas que yé mutako sambisa ka mokili, le Congo n'avance pas.